Bonjour chers téléspectateurs, bon dia, ça dépend de l'heure que vous me suivez. C'est toujours votre humble servante Palmira Moba, autrement dit la pomme verte. Là je dis merci à ma boss Pati Libundas, je dis merci à maman Sandrine, et puis je dis merci à maman Lily, je dis merci à tout le membre de Ange 4 Cadence TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Ange 4 Cadence TV, et puis je dis aux autres l'émission, vous avez la volonté de partager parce que partage n'a bien de ça la cabisso bien et ça la cabisso que tous là. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Là je passe directement, je vais recevoir mon invité, donc avec lui que nous allons essayer un peu de parler parce que tout côté à plein répétition. Bonjour papa. Ouais, bonjour maman. J'espère que vous allez très bien. Oui, par la grâce de Dieu. Donc, il y a des membres de Abisso, monde entier, parce que nous sommes internationaux dans la chaîne Abisso. Parce que c'est la première fois que je puisse recevoir dans mon émission. Donc, c'est à vous-même de vous présenter, de faire voir des gens au Yozali, Kombonani, pour que les téléspectateurs à vous la parole. Ouais, merci beaucoup. D'abord, nous avons merci à permettre Bisso de recevoir Bino comme étant surprise na répétition na biso to aller ko préparer nzemo moko ya monene pour na mboka na biso RD Congo. Je me présente d'abord na kombo ya Peter Makadi Kawaya, les patriotes oyo bato mingi babengaka ngai pasteur Voisilon parce que naza mosali ya Nzambe. Et puis naza moto yo bandeko baotala nga na Brazzaville, presque Brazzaville me bayebi ngai. Bandeko baotala nga na Kinshasa bayebi ngai, na Bakongo nyonso bayebi, na Luanda bayebi, na ba province na biso Angola awa bayebi. Et puis naza moko ya ba pasteur oyo abandi masolo ya ko rassembler ba pasteur ya ba radio na kati ya marché économique ya Luanda otobengi Kikolo. Et puis naza na radio La Louange, voici l'homme comme état visionnaire. Voilà, merci. Donc, papa, tout le monde a qui est na répétition, tout le monde est aux obina, tout le monde de gens dansent, tout le monde est tout le monde est l'équipe bien. Donc, répétition, les apprendre à néné. Ouais. Tous les jours sont les mêmes, mais tous les jours ne se ressemblent pas. Okay. Donc, tant haut aux alliés, ils atteignent mon pépé à Fatih Béton. Na pesi mbote. Et Sikazali, président Nabiso, il y a Congo démocratique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, les Anzembo, nous avons une prophétie, na Congo, il y a histoire, il y a bien na Congo. Donc, les Anzembo, Moro Sengo. Pour que les Anzembo, Mboka, mais à louange, il y a un moment où bina yango, tout ça la préparatif, il y a la chorégraphie parce que dans 2 jours, tout ça banda tournage, il y a clip. On a la diaspora congolaise dans Luanda. Il y a qui place le lobby que les Anzembe, les louanges, mais besoin de la Congo. Aux de la Congo, je ne sais pas compris. Est-ce que tu peux essayer un peu de nous expliquer? Aux de la Congo, on a un patriote, aux pour aux intérieurs derrière. Peut-être comprendre dans l'introduction de Tuningo Lobby, là c'est présenté, je dis que je suis un patriote. Ok. Qui est un patriote, c'est quelqu'un qui aime sa patrie. Moto alingaka mboka na ye. Donc tobandi maramango le loté. Alors tozoembe la Congo, cela veut dire quoi? C'est comme un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. A longwe nanda kunaya ke na ngomba lokola ya Benfica biso na Luanda, kuna na Kinshasa lokola mangengenge. Ake ko sambela nzambe, azoyebisa nzambe problème ezoleka pona mboka na ye. Et Nzambe pa ebise makambo kosala na mboka na ye. Yango no moni eza ba composition ya banzembo. Et je tiens à vous signaler parce que na moni osotaki yango ezaka nzembo moko te parce que loko mutaza témoin nango eza maman Micheline Chabani. OK. C'est depuis 2004 que Dieu m'avait donné cette révélation. Donc c'est tout un album pour le Congo na histoire ya Congo démocratique dans le Salamate. Bande kono so yemba nzembo moko moko là je salue mon frère José Ndita, c'est un patriote aussi. Je salue encore maman Micheline Chabanio, tout ça là, monsieur Belé, Congo, vraiment c'est aussi une patriote. Na pesi patriote, Congo, Moté, mais où est tout un album uniquement pour le Congo.
titre nango eza histoire ya bien na Congo na kati nango toza na histoire ya bien na Congo nzembo okuti tozo bino to sala playback nango avec votre autorisation. Toza na deuxième chanson Le pleur des Congolais. Toza na troisième chanson Le Congo sera sauvé. Toza na quatrième chanson La libération pour la jeunesse congolaise et cinquième chanson La réconciliation. Donc on a mon mingo za côté mingi du côté politique si je me trompe pas. Donc on a mon est-ce que boza non bon sa place wana naza plus côté politique mais je suis un patriote. OK, il y a une différence entre politicien et patriote. Un patriote, c'est quelqu'un qui aime sa patrie. Je ne suis pas politicien, moi je suis un serviteur de Dieu. Je suis comme Néhémie. Je suis comme Basali Anzambo, Balingaki Mboka Nabango, le roi Jérémie le prophète. Je suis un patriote. Donc tout le monde Congo Koute Nangana Nzela. OK. C'est bon, d'ailleurs qui n'est pas Histoire bien. Histoire bien. Les peuples d'abord. Béton. Eh, vous avez ça, moi. Papa. D'accord. Non, toza somote. Tolito lexara mokonza mboka ke biso ba diaspora congolais na kati ya Luanda to telemi. Non seulement to telemi to tomboki. Po tozo mona na ba diaspora congolais baza na Europe. Tozo mono baza na Afrique du Sud. Tozo mono baza pe na bamboka mususu. Mais na kati ya Luanda Angola fati béton a un adversaire te. Na lobino a un adversaire te. Donc fati béton a un adversaire te. Tout chose na Kabila ce qui combien d'années mais tout monde qui bino to bima kité. Mais na habité intérêt ni bino boza nango est-ce que boza wana pona kolia pona ba intérêt ya ba congolais baza awa to pona ba intérêt na bino personnel. Merci maman na question Tony. Tu as raison parce que il y a trop de flatteurs. Oui. Tu as raison. Mais na bandi litoyo na bandi yango lelote na bandi yango kala. Histoire a bien auto sala awa esika mwana ngai modogwa barambo aza na poto. Ayebi le solo o baleki nanga ba Pichu Concorde ba Blaise Musika Sika. OK? Ba Eric papa na biso Eric Bamba. To sala déjà histoire a bien depuis 2004. OK. Alors tango tolito bimisa histoire a bien to le yembaka histoire a bien wana na esprit ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Parce que nazaki attaché de presse il y a Jean-Pierre Bemba Gombo à cette époque-là. OK? C'est rona ko solo ya bato yo tangi wana te. En dehors Fati Beto bato yo tangi banani. Ongola ba koyebi kakai c'était président. Bato tangi wana. Ongola ba yebi Kabila te. Ah obi? Oyebi Kabila te. Bo bato yo tangi wana. Mais oui, t'atangi Kabila. Bato sko yo tangi wana. OK, bato yo tangi wana. C'est après. Donc si je comprends bien donc nagna comme school place aux allées. C'est que yo pendo oza penda politicien parce que yo oza patriote. Mais tu dois connaître aussi président parce que plutôt je peux dire oza mutumoko oza sans côté donc président nyoso aza tu dois le considérer. O azala ki na o alongwaki. Mais elle reconnaît déjà que boya président c'est que oza muta opposition. Comme parce que ex-président na biso. Tu dois foyer baye kas. Na sepel sayo. O sepel sangate faut reconnaître ngo papa. Na sepel sayo. O sepel sangate. OK. Alors tant que bandi na 2004 tout ça déjà banze mwana nyonso sila ki déjà. Alors c'est là que batumoko bayaki bazwaki pouvoir na précipitation tozaki na conviction na bangote parce que Bible lobby toute chose qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. OK? Donc naki na conviction na bangote na santaki histoire bien na kati na ngate po na bango. Alors on dirait conviction na nga époque wana epesa nga lelo raison. Conviction na nga époque wana epesa nga raison. Ce que zaki po na mbongo bandeko otanga kombo wana bapesa nga ba paquet mais nazwa te pour l'amour du Congo nazwa te. D'accord, je peux te rappeler une chose. Oui, que un serviteur de Dieu. Oui. Un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu vraiment. Est-ce que vous pouvez autant à combat moto?
Na habité sur aux familles na bango ndozo ko insister. Famille na bango moi je suis. Non même pas. Même pas naza mutu moko naza droit. Ouais parce que tu es un serviteur de Dieu. Laurent Désiré Kabila, l'homme qui a dit Mosée Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, l'homme qui a dit n'ai jamais trahi le Congo. À Paris. Habité pour la Nino Zoko insister à Paris. Chers téléspectateurs, ils aiment bien sa émission, on va comprendre. Ils ont vraiment bien sa mission. Tous autres continuent mission, ils ont des goûts marqués avec notre papa Peter. Abona bengue papa Peter. Donc elle veut que Alingina bengaye papa Peter. Et puis il faut que ça va bien nga mingi na Luanda awa voici béton. D'accord. Eh. Ça les a robenga nga voici. Si on voici béton. Nous avons voici béton pour béton au président Zala qui tozaki bandaka. Baluka na Simon Roman na baromi radio la louange radio Lovo voici l'homme. Non, je dis que voici l'homme. Voilà. Maintenant na Kikolo babenganga ya voici béton. Ah OK. OK, merci. Et ça pour na kala donc ils ont combat kala avant béton ya. Tala na vie na yo oza ndeko na ngai oza leki na ngana opeso conseil oyo. Ba copier le nyonso malamu à part Kindoki. C'est ça. À part Kindoki. OK. Inspiration nini ezwaki yo pour ça la nzembo wana. Naza patriote. Un patriote c'est quelqu'un qui aime sa patrie. L'air nazo vanda nazo mona batiki ba maman na ngai mitakala na Brazzaville. Hein? L'air na komona ba kokata ba maman ba parti na bango ya banzoto na ba Beni na ba Ituri. L'air na komona bandeko na ngai na Lunda bako nyoko mamuta kolobela bango azate donc ozomona penda que non un ambassadeur alobake lokote un président alobake lokote azalaka ne baba soka beti mwa moko na ya lali ponge abi bango kuna boyena ka mwa biloko mike mike histoire a bien est-ce que vous comprenez? Donc, inspiration et yenga na telle souffrance à peuple congolais. Peuple oeza béni. Yango mo nanze ma histoire a bien na lobby peuple congolais azalaka richesse pour Nzambe. Na mono comprendre ngate. Peuple congolais azalaka richesse pour Nzambe. Mo ndenge diamant, ba cuivre ozo comprendre na bazamba banzete ndenge peuple congolais azalaka pe richesse pour Nzambe. Nathalie souffrance eleki nga ko politicien te nga ko moto mbongo te na ko sala nini na kimi na kio bondela Nzambe ko bondela pe na bondela Nzambe Nzamba e ko inspirer nga nazalaka pe musicien te obeka ko tia loba Nzambe na ba wenze Nzamba e ko pesa nga maele nyonso na ndenge to sali loyembo oyo. Donc ndenge sali loyembo est-ce que déjà na ba soutien bato bazo soutenir yo to comment ozo sana ba propre effort ya yo moko. Oh, nous avons un maman, un producteur qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un producteur. Maman, un producteur. Il y a Liboso. Et puis, deuxièmement, soutien à mi balé. Et ça, c'est un bazana ciment. Donc, présence na bango, et ça, langa bien, ba diaspora congolais na kati ya Luanda. Et soutien à Misato. Nous avons son excellence ambassadeur. Freddy Sombo, Mokolo diaspora, Freddy Sombo. Voilà. Donc, nayebi na lisungi Nzambe, toza pe na bosenga participation à diaspora nyonso bazali na ba moyen ba ko soutenir biso puisque toza na ba difficulté belé, mais Nzamba ko sunga po eza histoire bien temps ekoki, ndenge na lobi le temps de régner par les enfants de Dieu au Congo est arrivé bakanga mo pepete. OK. Parce que biso toza na kati ya union sacrée ya basali ya Nzambe nyonso ya Kikolo qui veut dire Kikolo eza lokola ndeti prison centrale ya Makala mais na Makala te. Donc cela veut déjà place bandelaki okoza oza na Lubangu na Wambu partout ya kokota na kati ya union sacrée ya basali ya Nzambe. Bon, là nous allons d'abord retourner à côté de la région que va balancer les bichos, c'est l'endengue répétition et les kaki, yanzem la bichot, j'oublie encore le nom. Histoire, il y a bien na Congo. Et puis là nous allons retourner juste après.
Babina nde makasi beba babina kitoko makasi ozu bango wapi ba danser wana yebizanga na mboka ni na Afrique na monde oza na culture koleka Congo bazobina par rapport ya conviction donc makila oeze pas fati beto eza pe kati na bango vraiment ozo reprendre na kati na biso baluba baza baswahili baza bakongo baza bangala baza bokula kazali mais awa kinyi ezate oh ngaka isaka baluba na baluba na isaka baluba na baluba baza oh ya solo bolimbise d'accord ça bien ça émission la biso Fati Beton yepo akubenji hey memandi hapa vraiment. Chers téléspectateurs, ils ont vraiment ambiance parce que bien ambiance de Makambo. Ange 4 Cadence TV. Vous s'abonnez belé pour Makambo boza kana Ange 4 Cadence TV. Boya pende belé vous s'abonnez vous tala kabino la palmarès. Hein? Bidomo boye bi Makambo. Donc, toujours continuer papa. Toujours continuer. On a ce que tongi to kende côté. Et puis baza ba membre ya Magozo pi melanga micro no problème ezate. Et ça yo papa. Mais baza ba membre ya Union Sacrée. On a quatre union sacrée ça. Parce que on peut place nga pinanga kende pe ka makamba union sacrée. Oui. Azo koma wana na union sacrée. Oyo sabiso union sacrée ngo eza ndenge nini? Ça se passe comment? Toyo kaka kombo union sacrée makamni elekaka kuna ezaka nini na kata union sacrée? Oui, merci maman Palmira. Oui papa. Na kata oui na kata union sacrée zali union sacré oyo basali ya Nzambe oyo nyonso baza na marché ya kikolo pe baza libanda kikolo. Ezali inspiration oyo elaki ngai ntango naye koconstate que basali ya Nzambe bazokufa moto akosunga bango aza te ok okomona toza na bandeko na biso mosusu baza na kati ya Luanda wana Angola aza ye moko famille te ye moko aye koluka vi na ye pe aboti mwasi na bana me ntango problème ekomeli moto akosunga ye aza te union sacrée botami toye kosala constat eke anti-valeur et côtier belé na meli ya biso ba chrétien na tongo dimanche toke ko sambela mais makambo to ko sala na ba cité eza normal te yango to eto sala mo ba remise à niveau union sacrée botami poete biso lo kwa toza na kati ya marché économique esimbi Luanda pe Angola mobimba bato mingi ba se baser en esprit ya mbongo pour preuve na Luanda ba culte matinal ezala penda te. Alors, tolingi tozongisa ba valeur spirituelle, wana toyebisa bato ke tout passera. Mais sauf que la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Et union sacrée za wana pona kotalisa ba diaspora congolais malgré to kolia ba matabela. Malgré Togolia, Togolata, Togotambola, mais Tobosan, Jérémie 29, 11 T, où le bien recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, priez en sa faveur parce que votre bonheur en dépend. Némi Azalaki Libanda Yamboka, ok? Azalaki Libanda Yamboka, mabande ko penser pour Namboka naye, ok? Donc c'est ça au moins union sacrée où toza nango awa, bande ko na biso awa, baza bande ko na biso ya union sacrée, toza pe na combattant moko IDP sa ko tala biso, toza pe na vice-président ya ba diaspora nyonso ya Congo ya ba congolais awa na Luanda toza na ye awa, voilà. Tout le monde qui bino na ambassade avec le nouveau ambassadeur au nommé. Na aza anakata Luanda ezalaki pona nini c'était pourquoi to bokendaki ko se plaindre to bokenda ko luka moi poste moko on faire comprendre que c'était pourquoi ezalaki pona nini botama congolais okelengi ok hein RDC eloko makasi mbokelengi mboka kitoko yango tolobi histoire bien na Congo
Cela veut dire que tozalaki na ambassadeur moko avant papa oyaye sikoyo. Eh. Fatime. Il fallait que yoza la potine la biso beaucoup la Freddy Sombo. Donc bon, ambassadeur wana sera koti na bureau ne banda tongo ti pourquoi. Mais to ki na musika ete batindeli biso mokonzi ya sika. Asalika 2 mois et coïncider parce que le lobby toutes choses concourent au bien de ce qui aime Dieu. Il est le maître de temps et des circonstances. Et coïncider kaka que histoire a bien peine studio et sili. Loko la bana nyonso neti sokoye baka ba autorité bazalaka basali ya Nzambe neti sokoye biango. Eza biblique. Loko la bana nyonso na kati ya mboka toki papa asikaye papa ngopa solaka kitoko. Tiens, biso avato bimise loko toke no mona papa na bisoti. To la kisayete. Nzoka moto toke ndeko mona boye mwane kanga. Mwane kanga. Oh lingala etenga mate. Lokola lingala ba chinois te me lingala penda bokula kan sombo. Freddy Sombo. Nde toke ndeko kotala ye. Avant toke ndeko kotala ye. Na ABC na kende kotala ye d'abord premièrement privé na kutani na bandeko na ndeko moko toketo solo lesili après na go yebisa ba kontinanga ya diaspora congolaise na kombo ya gouverneur Ginzambe et puis na ABC vice-président Papi Lembe otoza na ye awa ba wabite il faut to kende kotala mais pona ko kende kotala il faut to kende metome mabokoko ndeto memela ki mwani ya mantaba openda ya kitoko wana na mwa mankemba na mwa ya komela tozwi bandeko ya ba combattant IDPS ya Palanka tozwi bandeko ya Union Sacrée pe na ba diaspora musu sans oublier bandeko la muka pe bazalaki on comprend hein na bandeko FDC allié bazalaki toke otala ambassadeur poto yambaye ezeka wana le reste est en Oswana vice-président. Ah, donc c'était juste kaka po boyambaye bobo la tse bolingo bozanango tolingi biso benda tolingi ndetinga na osenga ba reconduire ye po banda Congo banda na Angola ambassadeur boye lokola ye tomona te Freddy Sombo bokulaka mwane kanga mokonzi ya diaspora oya banda histoire ya diaspora oya sala ke ba créer ministère ya ba congolais à l'étranger ba botole ngake pa bato yo lingaka mingi wana ba pesi yango moto mosusu nga lingaka moto nyonso ebo nga linga mundoso te Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya Voilà,
Son Excellence Boitard. Toye awa ko talayo ensemble na communauté congolaise na ba membre ya parti ya IDPS tobengi ba combattant na ba membre ya Union Sacrée ya basali ya Nzambe nyonso ya marché économique we simbi Angola mobimba ya Kikolo toyokaki na mosika ete batindeli biso ntoma ya sika oyo aye na kati ya mabele na biso na mboka oyo tosala refuge awa esengo na biso ezalaki ya koya komona yo ensemble na bandeko ya IDPS bandeko ya Union Sacrée bandeko ya communauté congolaise mobimba nde yango nomoni na lisungi ya bakambi na biso ya communauté congolaise awa na kati ya Luanda Angola na makasi ya Ginzambe oyo aza gouverneur na biso nde tolobi to ya kotala yo nde na bokoko na biso ata toyi na mboka mopaya tokobosa na bokoko te nde omoni bana mboka balobi te bakenda kotala papa na mwa nyama na mwa makemba na mwa eloko papa amela po etakitisa motema po ete boyei malamu na kati ya mabele na biso oyo toza awa na Luanda Angola. Merci beaucoup. Obrigado. Ambassade de République du Congo, démocratique du Congo. Soyez les bienvenus. Merci. Nandako Nabino, Nandako ya Tata Nabino, présidente Félix Tshisekedi, mwana ya papa Nkumu oyo ya Bundeli Bino, papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ndako na bino yangoyo. Oh, Omoni Bokoko. Bonjour papa. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Très bien par la grâce de Dieu. Papa, tu peux te présenter devant les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout à monde entier. Donc, pour se présenter, Baïba Sokozanan. Ouais, je suis évangéliste Papi Lembi, le vice-président de la diaspora congolais ici en Angola. Bon, premièrement, nous avons salué son excellence président de la République, Fatim Béton. Donc béton volcan. Grâce à lui, son excellence Freddy Sombo, Azali, ministre plénipotentiaire, chef de mission en Angola, à titre d'ambassadeur. Parce que c'est la première fois que tout le monde a souci à peuple congolais qui vit en Angola. C'est toute l'étendue à Angola Mobimba. Il y a un souci tant que yoki est le faut que nous tellement Azali vraiment initiateur fondateur il y a congolais des étrangers. Et dans le ministère il y a congolais des étrangers yende mutu a créé qui yango suite ya bateau balinga qui était bachaki pembeni. Mais tant qu'il y a une idéologie en Angola tout le monde y est yango tokende ko solana ye en tant que papa yaya bokulaka wazana souci à peuple congolais. Donc papa pour na bino vision ni besoin nango na union sacrée. Comment ça dire vision besoin kambo nango pour na union sacrée. Bon. Vision na biso ya diaspora congolais awa na kati Angola ezaki tout congolais ou ya diaspora faut azala libre premièrement. Et moi qui vous parle dans la diaspora congolaise na titre officier militaire na RDC to en Angola to comme le ko eloko pamba. Mais ceux qui me connaissent ba ebiki on azoloba azanani. Alors, en Angola, awa diaspora nous sommes comme bombama, baza ebele, basala pe ba groupe mo ya kulisi ya ghetto et bimate. Pour ambassadeur Zaki Liboso awa to éviter à créer des bâtiments sous na ndenge nini biso tozala ki wana mais on n'avait pas le temps ya que nous komona bango pour tout cela o ezali nécessaire. Ezala ki na ba groupe o ekendaki dernièrement ko sala ba action na batu oyo bazoka ba problème na ba province presque na ba dundu ba lukapa ba makamezale kuna
ezalaki na équipe oyo ya liboso esalaki mpe mosala oyo emonanaki bakendeki kotika baaide oyo les faits syndicat de la pesaka bango pe ba aide bango pe ba sensibiliser bato na titre ba diaspora mais mingi ezalaki ba parti politique oyo esalaki aide wana lelo biso diaspora congolais auto telemi na sima ya son excellence Freddy Sombo toye na cadre ya développement ya ko changer mode ya congolais ko vivre na kati ya Angola. Congolais oyo banga kaza diaspora ali komona na te. Donc biso vision na biso ezali kaka sécurisation ya peuple congolais a na territoire angolais. Le peuple congolais a vivre le col kaka za na mboka na ye ndenge bangolais ba ifaka na Congo parce que bangolais na Congo ba ifaka très bien même. Il y a sans rancune, sans souci, sans problème. Ndenge pe tozana pour ça peuple congolais a vivre awa bien. Le col a tozebi que président na biso Fati Beton aza président ya Union africaine. Akobundela peuple congolais nyonso isika azali azala libre. Message penda ya malamu o nazana ngo pona son excellence papa na biso Freddy Sombo. Merci vraiment nzambe na lola amona ye abatela ye apesa ye makasi ya kosala musala po ete Congo isika bakonzi nyonso bazali kuna batindi ye. Donc ba retenir ye kaka awa pour tozana besoin na kaka awa na Angola koya na ye na mboka oyo 2 mois ya pamba to moni déjà changement que et sika peuple congolais azali azana esengo makasi ba ebele ba moni na nuté mais baza ko sepela koya za ko tambola aza ko vanda na bureau te aza babate aza mutu aza ko loba aza ko tambola aza ko yeba souci ya peuple congolais na ba coin nyonso tout azo bundela déjà peuple congolais et sika toza dans esengo makasi.